Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Tosola Masolo. Alors aujourd'hui, dans Tosola Masolo, je vais vous présenter un artiste et animateur qui évolue au sein du groupe de Didier Lacoste. Mais l'artiste se rebelle, alors je ne sais pas. L'artiste est avec nous. Il m'a expliqué pour l'année à se rebeller contre Didier Lacoste. Et avec Tosola Masolo émission, donc il va comprendre les gars. Alors l'artiste a le belé. Mais donc il m'a expliqué pourquoi allongé pas Didier Lacoste. Assigné à sa masolo. Alors merci encore une fois, téléspectateurs, vraiment on a vu que vous êtes tout dans palais, les bourses TV, donc on a un artiste, les grands animateurs, donc il est à se présenter comme on est son nani. Bonjour monsieur l'artiste. Ouais, bonjour le grand journaliste. Alors Tinto et Bananou, comment on nani, pe nami tout le monde salanini. Ouais, merci d'abord pour la parole au Pessinga. On a comme on a Tour Eiffel, puis on a comme on a de Tour Eiffel, il y a Ndoule. Mais il y a pas là, mingi va mère benga nga jome, ba ya ba benga na komba Tour Eiffel. Yes I break down. Alors Tour Eiffel, les lots tout le monde Didier Lacoste. Omoni générique et beti mbunda. Ba ma Didier Lacoste mtonga. Donc beti fort, beti zo bin sa tina ba mikili tina bangola. Mais tu comprends té yo nini on s'est décidé de se rebeller au long, c'est pas Didier Lacoste vraiment. Pourquoi? Pour quelle raison? Te monika monde za monde maman bebele. Et rosa oye na vitesse na yo mo bo etan ba kadia mpemba ba moni bo bataliga te ye photo freiner na longwa po ba mai na ngai ona bwaka ba pesa ngo mutu mususu bwaka yango na bina na sepela kite na moni bina ke no le roi taleza nango na va na ngana parler na concentrer yango na minute na parler na concentrer mam na ngai et belé quoi, c'est ça. Bon, Tour Eiffel, au moni musala oyo presse, tout ça ba recherche belé. Ils ont un concert au Betara na Lubumbashi, au Betara na Mwanda, au Betara na Lubumbashi. On a talango na mona yo bwakaki. Mais bon, on a recruté niti concert au Bokeo na Angola. Bon, on évite ceux qui pour batiki bon baki Angola, ne sous pour batiki on est on s'est décidé se rebeller. Mon frère, ou bien bon, ou bien l'argent fouta kioté. Trop ba victime pour bon ami qui bola na yo. Vous comprenez? Maman likonda, ne monsieur Kabola batu. Pour dire que ce soit sur l'libienté, on ko bendi a beni pembeni, asa mouvement na ye. Alors mi kili kaka neba yeba position ce que vous avez te zara marambo mo d'abord zana no ya balikonda na ki mutema mabe ya orchestre ya ngona siko salika no na longwa na ngai ba voyage journée zelo roté na bike bana poto ba talanga na minute baze belé ba ko betsanga ba concert belé pour nazana talent nazana ba créer belé bilo ze belé ba boki ba cri na ngai ba boki ba mabolongo ngam na boka mabolongo ba ebinde ba talanga na minute na TV ba banga ba ebi ki e Tour Eiffel ba zo banga non bobanga bina troté bozala bon Tour Eiffel beta tala olbi mabolongo po beta ki fort na ibisino ki bana mi kilijene ki wana ezo bini sa fort yeah beta ibisino mabolongo to ko ngasko na boka ona ndenge o ngana boka kyango boka mekasi kosimbanga na lokolote kosimbanga na libumute kasi kwanzanga na mabolongo ale tokobina mabolongo iye na mabolo ale kanga mama na mabolongo iye ale Moïse mbiye ya samela kande na mabolongo oya papa mukuna ya bonde la kande na mabolongo iye na mabolo ale tokobina wana ba mai na ngai pena ba bwa gango. Ah c'est bon mo yoga bon oya bwa kiza bon oyo il y a disque mais siko na mito au longo déjà si. Bon siko yo on a studio na dans studio bon betre biso no siko lo sika eloko sika po ba o bayiba ta bayibi mais ba comprendre que yo zali vous êtes créateur quoi hein dans la source ya ba animation quoi hein betre solo sika tellement que ba clipper c'est belé migolo tobi na rende équilibre na WhatsApp allez bongama tout révélé ya beto WhatsApp mama na bana yo bongama tout révélé ya beto WhatsApp kope mate koningana te on est dans sa selfie tobi na ngobo allez bongama tout révélé ya kango WhatsApp mama na bana yo bongama tout révélé ya kango WhatsApp toke zaka bongo WhatsApp man
Ah, en tout cas, c'est plus la trouve. Hein, Nabi qui va parler donc il a mis tout bolanda donc donc émission mina solo yango tout solo la masolo. Donc ma solo yango émission comme nango tout solo la masolo avec Djibril K. Donc il tout ça bon Nabi boy, tout fait. Aux animateurs, parmi les animateurs nous au Congo. Mais Nabi qui avant yo banda masolo animation, animateur miso bazala ki ba Bill Clinton, ba Gisek Tipoi, to bi bango. Est-ce que on nimara bango? Te bon moni wana bena baza ba père na biso ba père spiritu non nandi marabango na j'étais là bas toujours ba pot flair ya bien mais qui ba nabi mais qui ba père spiritu pe ko mape mukolo pa le minaye pe yo mona mki bobeti pe est-ce que yo pena na jesana chipo iso ba tie wona bo créer ba cri bo boka ba cri pena banini ba comprendre est-ce que yo kunda bango est-ce que wa sir na masolo pena te ba kokate po yo moni banzela o ngana kei eza banzela lelo ba cri ya lelo bango ba yana biloko akala mais nga siko na boka biloko ya lelo mais so pe ba bengo père spirituel lo bité que non l'équipe masolo mais orga pe masolo pa ozane yo ebi bana bango ka batu ba gani mater mais so bena batie batel boy il est pas sentir que non te nzele zali ah bana mikili bana londa partout dans le monde quoi pour comprendre pour musique ça évolue babi ki ana Kinshasa source dans source côté ko ça na rolo banini dans source côté ba source ba kokodiko ko ba source ya ba musicien ne awa bon siko na bi tout Eiffel disque wana wa DJ ko c'est malgré tout to l'église solo wana c'est Sili mais na ko ndi babi ki ton yo attends vous allez kuna eloko kimela ki yango ba senga eloko kimela ki za animateur moko boye comme na Jean-Pi animateur on a abomaki yo il paraît ça moto danger yo za moto te okinoka bo so boaka ba krina yo etikali moto ezate yo so moto wana banini moto wana pozala isenga nini te ngamoni na bo na kuna dernier de moto makasi ona ko banga mutu te ah c'est vrai wawa nana moto nyama no ma yaka punza ku maumba break down bombo clock BGS man yes I want Lord bless me non ngane na bo et là katana suko pardon obangi singa bandela lokala bandela break down bombo clock BGS man yes I want Lord bless me mais eza ruina bon tonto basiko ke ozobeta single ou bien ozobeta album il y a combien de titres ou single il y a des titres ou comment te bon na minute na beta relo moko non donc single moko single moko bana kini ba comprendre que qui est Tour Eiffel donc na la bena na 36e chambre de Shaoli na tu bena reçoit bena force il y a tous les animateurs na minute na nango non na minute force un magazine non bo yo kango mais ba soutien mingi nde te soutien zali po na biso ke émission oyo tellement partout bana mikili déjà bazolanda yo na ba oyo balukaka yo mais ba mona yo te dans ces moments yango ne ba ko s'appelle numéro na yo ba benga yo alors disque on a bon single on a comment on bon combo on a minute on a te pena na vendre on a concentré en mais ba crinde seconde na concentré mingi ba cri mais le roi yango ezara combo ya bamba po ba combo ezebele na lingane na vandi sande mtu na ngabene vanda poser na zwamba mo combo na bambamba mo esika wana donc c'est que au boka yo moko okutaka baba ton groupe d'accompagnement ezati donc bato bazate yo moko to boki boy gabu e bimika ningola bien moi bato bazali mo baya ba chopo te mo baya ba li pona care baya ba li o bena bandimé au travailler na ngai bazali na pesi ba d'abord bambote sika bazali na bandaku non bango ne ba soutenir ngai ba tshela nga ba care moi kitare beta tozana bango po nga pe na muta batebele tant pe na longwa ki mpanzi wana bango pe ba sepela ki ba bete lo na o yango moni masolo za bongo toujours ah mais quand même ozoeba donc papa babusa na raete papa wa salio babusa na raete kam yo bimisi ni single bon single wana eloko liboso o dédié ona muke tonga yo moko ayo kapena bo sepela bende te wana père na dédié ngo bene mon boy na ye quoi na dédié on a ye vefa yo kapena banzela on nga na kende chez malheureusement ayo kapena mwana ndinga ok na banzela wana aibi vena nga aibi non na dédié bena bon na nga na dédié ngo mille esprit sika za bambote na ebele quoi
Mais ce qu'on a bien, Mouken Tonga pesa bilamba, apeso bilamba, apeso mbongo kaneng zalaka po star tout à son ras alifan tonaye. Ozo comprendre, malgré tout ne bokaboni bon habité. Non, yonde faut ça biso comme masula lelo. Est-ce que Mouken Tonga zali bo makasi po boto bakaba bo makasi. Pour moi mission msusu, ozo boka boka disque mais yemo ka ale ba mbongo mais yo za rien. Ozo comprendre nous a rien. Bastema belé mais autant nous a rien. Banini ere ngo follow baké. So di loko sa bengana kiyo beningini toye bakaka. Loba pena ya solo toye ba. Surtout kota bilamba, via pengano elamba ta. Via pengano elamba te. Tinda na betara bo zaka batunde ba biro na ngai bali par-ci par-là na bangola bali. Voyez penato sa lokote. Do di la coste bana zoyo sa lokote. Non, apesa ngelote. Na otu mo na ona beti bo non eza nga moko. Na bala bakara na swagate na kendanga mo na bala na ngai. Na futa ka na la na ngai non vertical opesa ngare ni bilamba ni mbongo ni forme ni ka na swate non elote. Bon siko na biboye. Kala ono zaika na ye. Po moni tango se logo simbate au katija makolo parce que l'homme prudent voit le mal de loin. Si vous avez naïe, bah pas c'est tout on nous a naïe. Il y a ceux qui potent zozongo, yo bois qui disent que beta mi fort ya nyama. Mais il y a ceux les longbongo. Parce que yo moko na gambara donc finalement n'ébiter sur mécanisme on a et ça la mandengini, et ça la mandengini. N'ébiter sur ko pesa pe baba bana mayo o bazam panzi ona ba longa la libela ou mendengini. Mais chez ça bongo faut y belat. Tant moni qui oza côté mo boyo bi mis énergie trop mutu mo boya kanira rep afin nira na kiti. Atera binu bokembi banini no bokembi ya sisinera kotina kana league salongo na ewa donc bata nabi mutangona ni mutuana nani to banani wana za mille esprit quoi mille esprit fait na Didier Lacoste quoi ponga na mwana ata ba transport répétition za relo moté bo répéter des temps ti donc bo bana 8h ti 18h bozongi ba makolo ba transport rien. Tous les chèques à Matonga ebi ngaba chèque mbakata nga mo repesi le pena 0 heure banini a chèque pena ba mo kangelo transporter artiste kotipeka ba ebi ba ka ba re ba masana nga ba ebi pesi tous les chèques à Victor Mbote animateur na bino yo Tour Eiffel bo sepela kala mingi te kande to sola na bino Tour Eiffel bakar wana o kota ba chèque ba kota bakar wana ce qu'on a no futelo dire la cause ba chèque no futelo ka Théo ba chèque mbano futela ka chèque sala te ana palin a tolé mais chèque est capable de futer musicien à la coste car est-ce que ça là Tezaka ki mutema ba mon énergie no ki bi miselaver non ya to karututé non ngane no to kana micro ba ta la pet na suka boye bango ba yo to l'artiste to ça ta ba système ce moment ça na ko kate bani ba ta la mais yo mto beta chez la coste on lo te boye te to pelo ta ba car bani ne ça ta bien yango wana moni ke non na bendani na ngai ba ope bazam panji wana era ngoyo na komi tango no legite era ngoyo ba e bena manzoto na oki ku daba msuba longwaki na bon Tour Eiffel est-ce que na générique wana na singa nzimo moko wana est-ce que dédicacé épée t'es bon tu la papa ka tu non papa non t'es bon yo soutika ka obaki se bita a dit na souffrir fort dit aux efforts dans personnel t'es bon tout en nano donc c'est que ça yinda bana mikili bana ngola partout dans le monde ana kinza ko yinda fort alors Tour Eiffel yes I nasi na mikili wana osan que personne bana mikili wana o bala ndela mito moi dernier mot pour na bango na bi ke oluka producteur oluka mon soutien pour prouver que o la c'est que Didier Lacoste que yo zaki a sa pamba te on a compté na mouvement na ye parce que moi dernier mot na ba fan no bala no school. Ouais, dernier mot zaka que non bana tu ya poto. Il y a partout dans le monde. Il y a des émissions pour les émissions partout dans le monde entier. Tina ba Haïti ou Netala Mara. Non, minga lo bezate. Ndeko na bino yeyo. Bo soutenir ye. Ba appel na bino et ça la bien. Bo soutenir nga pena pour nazana studio. Sozana besoin de dédicacer na pesa numéro. Non, bana poto tout. Bo rappel la cosette. Bo rappeler. Te
yango wana quoi. Bon, moi bateau, aux gens fan, aux gens comme la mikili wana. Quand même otiki bon peut quand même ça va bien. Ouais. Na pesima salanga Alaji Jagura. Yo ebi masolo Alaji. Masolo ngo to sola na yo. Sola no masolo Alaji yo ebi. Masalanga sexy boy. Sexy lover. Yo ebi masolo. Na bosanité basé belé meilleur joueur. A beta. Na poto wana no lisola poto. Comme ne sounani vient abiso Yannick Bakuba joueur international bana poto nyonso tout bakombo tellement bosé belé non bino tout ndeko na bino bo soutenir ngai na ba conseil na bino na ba appel na bino surtout vraiment bo soutenir ngai na tira numéro téléphone ouais numéro na téléphone ezali 082 80 762 45 082 80 762 45. Un numéro n'angamo so bengi bena bengi bo swanga mo personne. Alors chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes nombreux aussi, vous êtes vraiment heureux. Il y a un artiste oyo donc asali borné betambonda. Nabosani opesa ba sentir bena makasi. Ya solo. Sentir makasi simba nga lakin velanga dudu malab spiritus. Ouais, velanga dudu malab spiritus. Jogwa gogo. Joe Lenoir, Diabo. Pas de souci. Jean-Jacques le père. Nabosante petit nanga dido Jogo. Petit nangai badan Gampo Temer Pauline Lusamba yo yebi masolo quand c'est propre Fabien Kitete famille Kitete nyon surtout bo soutenir moi na bino tina ba poto surtout famille nanga nda trop na poto ba kombo ndeze belé ba soutenir nga pena na pesi da numéro nanga na bandela ngo susu po boyo ga sou bien 082 80 762 45 moi pena numéro nanga bengi pena tina ba face na ali tina ba WhatsApp na zali. Yes, I wreck down Bombo Clark BG. Ok, merci encore, chers téléspectateurs. Nous, donc, il faut vraiment temps à s'exprimer parce que le temps où ils apprennent la chaîne, quoi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Pour vous santé, petit nanga Abdel Kankonda, Nami Kili en France, un grand joueur, Espoir Ezali, comme vous savez, petit sœur Naoté, Nathalie Pouikela, Nami Kili en France, donc grand frère yo, Azazo Bundara pour la bino quoi, donc Mingo Lobate, pas Nami Kili sur bolan d'émission, donc tout solo la masolo, donc émission de tout solo la masolo, ça masolo zate, donc Satan Nzambe, basolo laki, avant Babibana, Babitamo lisolo muke, Babibana. Non, c'est les minimum donc il y a contact pe bola ne belé émission pour y a un des ça là qui masolo et zala. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission tout ça masolo. Alors j'aimerais notre artiste à boire à soumo le comme muké pour masolo et continuer masolo et zala pour tout solo là masolo. Ouais Mikolo babito liaka liboke. Mikolo minga liboke. Oh Liboke ni ya mfungu bien Thompson bien ngombe. Te Migolo toliaga liboke moni sola libo. Libo. Ale sola liboke. Yelele liboke ale mama alambi liboke lele liboka gotumba sola liboke yelele liboka gotumba équilibre pesalia. Équilibré na Congo toza golele équilibré na Congo toza golele équilibré yeyi na kobaka ba chéri baza golele équilibré yeyi tobina bina équilibré tobina bina équilibré na animateur liboso na boka biloko tout na biga ba hotel émission oyo le roi Bomesano boiba équilibre yango. Tout le monde va danser la danse de l'équilibre. Wana ba disait la cause to suna ngoso. Yekuta tikala opesa nga crime roté ngande na mema ba implice belé na orchestre. Ozoka mayo na opo. Yazo forma ka. Te hier au forma pour communer za forma. On comprend femme forma taka yi. Mais yebino logoté. Te logoté. Yi femme forma. Taka forma mais apesa nga crime roté. Ngamu na yana ba cri na ngai.
Bon, c'est bon en tout cas. Ils ont mbala ya soukate ou les émissions ou pour yango dit ça là. Bah j'aime partout dans le monde. Donc il y a le roi pour mon robot. Donc ils sont les émissions au thé. Donc c'est aux émissions thé. Alors bah téléspectateurs en ambique bon c'est peut-être trop de palin. Émission na bino yango tout ça ma solo. Allez, tous les cas.